T'es dans un herbivore. Vous voyez un herbivore, nous avons boy donc. Vous voyez maintenant un herbivore. Ce qui est là, c'est normal. Parce que Moutabanda yango c'est maman Baliosobo. Mais lelo la différence à moderniser quand même. À Salamaka Moupé et Simba putain de merde de Kanga Moutabo yango azate. Vous comprenez? Na comprendre raté na mona ka li susute. Na yuka ka ete. Donc à benga ngate. Bonjour fidèles internautes et merci beaucoup parce que vous êtes très nombreux en train de nous suivre toujours sur les antennes en place. Donc restez toujours penchés en train de nous suivre. Nous sommes là sur terrain, par rapport à la découverte. Vous connaissez bien que chez nous il y a toujours des news, chez nous il y a toujours de nouvelles choses qui se passent avec le Roupiongo de la presse congolaise, mais qui a un peu bouger bango. Sur ce plateau, nous sommes avec Brifi la Merveille. Brifi la Merveille, c'est un artiste bourré de talent, un artiste qui travaille très bien. Lui, il évolue au sein du groupe de Baliosobo, un groupe La Mama, un groupe où il s'ala Combo na chaîne avec Kinshasa, Bino Bana Poto Boye Bindengini Kanaka. Brifi la Merveille, tozana awa tobeta lisolo parce que tozué na moi pied levé parce qu'à outil boulot, à outil répétition, à bosser fort, à linga bimaboy to bloquer non Brifi la Merveille. Tantine Linda, tobeta lisolo ngo Tantine Linda Losako. Moi na sakana kana mabele ya mama kasi bambu matatate. Mbote Tantine Linda. Mbote na bino nyonso ko. Brifi la Merveille, tozana awa comme d'habitude tobeta masolo les Rokiongo. Les Rokiongo Brifi la Merveille. Tu dis que tu vendras jour mo to talioka ka no côté mobile mais na habité tournage comme de salio comme a PD plein de scènes tournées. Merci d'abord la question en fait les avons toutes questions où ils en a mis kakata noté à répondre. Tout le monde bah yebi que naza artiste on a zappé na ba talent on a ça toujours effort dans en actualité. Le artiste est surtout ça l'effort a marqué époque et surtout a marqué na groupe et puis na ba fanatique naie ndé na pensa qui lokola naza moko oyo avandi na artiste na mboka lokola Maman Baliosobo Queen Mother la reine d'Angleterre ko vanda pembe naie so za maelo ko bénéficier na makambo soso lelo oyo na pensa qui na ça la pe personnage wana etake Tantine Linda bomoni makambo zo sali bomoni makambo zo sala donc voilà. Le monde en parle, tout le monde parle à propos de Tantine Linda les Kardashian. Inspiration n'est non Tantine Linda, on est là on est Tantine Linda les Kardashian Losako. Et combien il y a 40e épisode? Bon jusque là Losako tozana 14e épisode. Oh on a salina ba grand artiste éminent bazan beaucoup de talent, ba talent belé. Tomi na 14 Losako peut siliter ça toujours sauf que moni to kuta na ba moment moko boye bozana ba matanga ba déplacement ba voyage pezalaki oza ba sala ngona bato musu mutu wana za pe présenter ozo zela pour featuring ya randeng wana so goza inspiré pour na sala ka Losako di ya bato na jouer na bango na bi que Losako oso la sala ngona kingande ekende boso na sala ngona mabanza ekende boso na sala ngona mama kalunga ekende boso na sala ngona lava ekende bo parce que to yebani baje donc voilà kalamingi te ba kozwa mususu na mobikisi bazaki ka faire affaire ba moni marambe pesi Losako zo continuer toujours on a profité ko pesa Mexique na ya Laurent Sokoko le pétrolier na kati ya Luanda na société Sokoko Mobimba et puis na basali nyonso na kati ya flat hotel na biso Sokoko na kati ya Belfinka na kati ya Luanda en fait ya Jojo Mandiki Mapata esika azali po ya za ba mboke belé akoza na Londres akoza na Bruxelles akoza na Kenya akoza na Nairobi donc il y a Jojo Mandiki Mapata na PC Mote et puis il y a nanga à tout moment tu fais la fierté de ta famille. Il s'appelle Claude Shepa Moke mon nene wana mikolo adage tolo ba mikolo Moke mon nene humble toujours na PC Mote conseiller anga trop. Donc voilà, donc on a ça là fort quand on a en actualité on a rempli quelques critères oui ça là artiste balo belelaye yango mona ki na ça là. Voilà, les Rokiongo nous sommes à 4. Ils ont style moi ya sikato mimi na monde de presse Laetitia Yoaza Laetitia Yoa les Rokiongo voilà les Rokiongo Laetitia Yoa malobomboka na habitant de Zokola so ba bengi ceux qui ba beti mutu piongo na nenga code c'est que diabolo ndo les Rokiongo de la presse. Voilà, merci beaucoup à toi Kaltima.
tozaka awana Linda Kardashian nga question nanga za bona landi moi mukie tango confond nanga poser aux questions abi toyebi o brifi mobali komi parti Linda Kardashian mais nakaisa ke oloba ke tango omonaki moi eloko esalamaki pas la richesse yango chaque côté pour ça parce que tout le monde la richesse tango sali eloko wana mo gaz le la richesse azara te mais nga na kanisa ko oloba peut-être inspiration wana pour la richesse moi. Merci beaucoup na question na yo. Na roye biso lo moko. La biso artiste mouné na mboka na biso. C'est un frère à moi. C'est un ami. Oyo soki nga na boye mo kilipe se pelate. Et longola nga pe eloko te soki na nimi. Mais ce n'est pas mon habitude. Il faut pas oublier là où je joue mon président Mamba Le Sombo, ya Freddy azara mobala jouera rôle ni. Comment go kinimba mo la richesse pendant que Mamba Le Sombo azali oyo kuta banda idéologie oyo à part bande ko nga ba la richesse baya. Soki lelo na website to normal parce que muta banda yango c'est Mamba Le Sombo. Mais lelo la richesse a moderniser ngo quand même asala makamu pe ba esimba putain de merde de kanga muta bo yango azate. Vous comprenez? Donc brifi pe tangoye na mobile na moi c'est Tantine Linda na époque na bango basali o ba ko sala na caché na ye. Pour ça tali bien Linda na caché na ye. Na lo bara même na rôle na nga za kapelé te na moi si. Parce que soko tali accoutrement même yanga rien à voir na bandeko muso basala ka rôle wana. Bato balata kamna lokola base zo laksa lokola moi c'est ka mbalo somo na Tantine Linda. Maman mbalo somo puis Linda za jeune fille Tantine Linda. Est-ce qu'il va mélanger parce que maman Mbalo Sombo tout le monde a dit moi c'est la moi brutalité. Ah ouais. Mais il y a Tantine Linda et ça moi douceur. Ah oui. Moi tendresse c'est la moi douceur il y a confort ba collègue na yo na ba pikanda ya ba maman Mbalo Sombo ça mélange ça. Bon, je pense que kota la baninge ça peut m'abêter mais briefia za mutakala na monde artiste, na monde théâtre. Oh l'air mosusu bande ko na soko ndeko nango tangi kombo la richesse ba yebi qui est briefé ngabe na yebi qui la richesse ba yebi ozomona donc ko banda pe kalo bimi pas avant voilà mais ya malamu ezali entre nous deux mutu na mutu zo se retrouver na ko na ye il passe na kombo pi ya na ba talon na ye voilà wifi Tantine Linda Losako et tinda nyei batinda ka motote babie kangi donc kangi ite wana Losako et yena mam nango nango ye et petit pas au vandisi et vandi où ta ki wana bon ezaka création moni tout à l'heure tango boya kibino tout beaucoup tinga wapi na go sala be mission na ebisi bina sana oni parce que yango mu de salinga na za la répétition wana. La répétition la mère de la science. Au fur et à mesure nous allons travailler et nous permettre de la souplicité et la créativité. Nous avons Claude Shep na zote pe moni mula munaye na makambu na yazala kanango. Soko na zala kana ya nanga do sola ka to mona na pete mais azo coachinga na tuna ke ba concept parce que ça ya moko bon. Mais soko dans le moment musala a comme là sur en réunion. Parce que boulot na yezo sala ye yango wana. Donc tu vois? Donc nous eloko na tanango. Donc, on a linga qui est accroché, c'est qu'il n'a pas qui temps, il y a calculer pena ba piste ni surtout. C'est vrai et l'autre temps il frappe pas katoye baraté, on sait l'autre peut souhaiter. Mais oye baté que l'autre go sala makambo et sala ngal lelo sala tilelo. Na calculer jango bien pour nous préparer et puis makila on les ali avec leadership, bien on a frappé et attaqué et puis na likolo makambo ni surtout. Oya zali boso danga pe simananga ya Nzambe. Yango moni bato bazana Nzambe choix raté. Réussite elle aura toujours totale. Voilà. Merci beaucoup ma consoeur Léa Lomioa, on a bien gagné la première dame de la presse. Tantine Linda Losako. Basi ba ko tula masange côté kama. Donc pour comprendre que wana ndena répondre boye madongole la 207 ici kazali na kata Luanda ton Afrique du Sud na PC ba mbote belé Pélagie Masambe nganda ngirima. Alobia ngana lingaka neboye wana ba sepeli ba filo lumingo aigle jaune na kata ba Belgique ba lobi si mezala kana mbelite mekata kanye tala siko création abo
mais faut ça Tante Linda ça motuna nanga epa ya Tante Linda eza Tante Linda toyokaki appel ezaki lancé na tous les comédiens ya RDC on a concernant ba mort oezo comme la bino artiste comédien sibitima ba mort kaka et comme koye la bino artiste comédien et na kana bino pe artiste comédien eza pe na ba salle ya nzambe o baza na kati ya musala na bino et nde ba juge ki bon pasteur de la foi et à ça la prière moko pona nzambe ayoka nanu mawa likolo ba artiste comédien mais tout le monde qui ba président ya ba groupe ba collègue pe ya ba artiste mususu bazala qui met tout le monde qui absence na yo Tante Linda la prière wana ezaki organisée par pasteur de la foi. Merci vraiment la question importante. Merci na Pessimbote na pasteur de la foi qui est mon grand frère aussi donc dans le domaine âge donc voilà. Ouais, tu biso dans ce sambelaka. Jour en on a un spectacle ezaki na Chetemba Yembe. To ina ba Orlingo Majino là. Et pas Boubacar Lyon donc t'as bien que ça qui biso pour na osala mouvement surprise. Les gars qui bien. Donc on doit go zonga ba 4h 5h, j'étais fatigué. Entre temps on a un programme moko important. La fatigue na dagi na sa jom même na lali pour na mesana na via butute. Malgré le spectacle, tu as un spectacle, voilà. L'équipe est fatiguée, ma casse. Les salaires qui sont endettés. Et ben, ndeko bakendaki, na yebi ke bola moizali, libonde na bango zali libonde na biso. Donc ça na ndenge kuta mabete. Eboni Gina MK balobi Eboni Gina MK la Zairens. Na PC ba mote bele sika zali mona mwasi moko ya kano. Atalaki pe vidéo wana batende bakendaki na ba pasteur abina nga me brief la merveille Tante Linda nga ndenge na mono to na kafani na yo wana komone Eboni Gina MK donc la Zairens quoi na bisaki no voilà mais ils en ont ndenge mabete quoi même à la prochaine to kozala même à la prochaine to kozala ça na ngo peka mabete ndongo lobi mais nga vraiment mutuna oyo soki na tuni yango parce que fan na yo moko ça fait longtemps abenga nga kimsanga Laetitia ça l'effort ya oyambela ngai briefing Nikim Poutou azana dio Nikim Poutou oui c'est nga za fa des fois kutu yenda c'est-à-dire lobana Nikim Poutou quoi ya yebi na PC d'abord on monte place azali wana baza bato oyo nga na bungisa na lukaka bango pe baza na valeur ebele pananga na comprendre te na mona ka lisusu te na yo kaka ete na donc abenga nga te mais ayebi ke briefer zali parce que tunaka yo donc ayebi te pourquoi au moins ke yemo ka yebi pourquoi akimanga Nikim Poutou avant na question na question mode siko zali o mutu na yo benga ngai e ko sala nga bien obi plaisir e ko sala nga so na mono benginga parce que bino bozana bolamu ebele pa na ngai donc na ko bosa na katie quoi yango mona zui temps pena ko répondre pour Nikim Poutou. Merci Tante Linda. Ah vraiment bien oui bien ndefu donc voilà. Mais non deuxième question na ngai eza que Tante Linda eloko moko nga na moni na répétition ya lelo nazwa pe temps ya ko kende pe ko visiter ba groupe mususu mais ndenge toyokaka président Mbali Osolo na ba poste oyo apesa yo na satanaki te na ba poste wana na kokuta yo tiki ba makambo ebele ozalaki nango komata na scène on s'est déchaîné donc eselinga pasi mais tona mosuki se nango ezaki kozala président Mbali Osombo azala déjà président yende fondateur ya groupe La Mama mais bancien oyo bazalaki oyo po yaki kokuta tango yaki ko intégrer groupe ya La Mama bazalaki lelo pe bazali mais pourquoi pozwa kaka poste wana ya président tandis que yemo ko azana no envie apesa yo parce que atalaki liro Tante Linda zo kendele on risquer à perdre yo yango azu ba poste wana nyonso makasi wana pesi yo pour que agarder okara na bien de. Merci beaucoup. En fait question mora bien mais ngana mega un peu ko bongisa moke ngala za présidente maman Balosomo za toujours président. C'est fait babenga nga leader par rapport moni nazako naza esprit wana puis na makila ki leadership ne balobaka ozomona ne balobaka donc voilà ne balobaka donc voilà bon comportement libanda moi makele le bozo gérer moi bato voilà nazo gérer bato nyo surtout wana
mamba loso mapesa ngande confiance ozomona nazana esprit nazana ki leadership babota maranango mapesa motu ozomona et puis mona naka beaucoup dans la 10 15 bozota la bino bozomona kete non voilà za soda exemple la bina file azalaki na kati ya Villa Nova mais tango tala bozomona gena na kati ya Villa Nova yazalaki leader lelo makambezo simba donc voilà na confiance wana bapesa nganga mo fona za l'exemplaire so naza briefi to linda et ça pour notre travail comment na goza la mokonzi kutu ndefo ngana travail kutu makasa encore trop pona bato bazawana bazala motivé ngana goza la teke na osa na ngate voilà non donc c'est comme ça donc c'est ça c'est comme ça et comme ça yote eza kutu makambo egoza la ke omona ngonde ke loka bien bato musu ba apprécier. C'est comme ça. Merci beaucoup. Naebi ke nazongi si maloba pa concernant. Nalina mais sinon c'est une question par rapport à makambo Linda Karaza alobi bakida ba monaka wana ki leadership na ye. Mona na rappel déjà là enfin comme ça se voit. Et mona déjà. La wana que ozana idée un jour longo pe lelo osali pe moi porna o mo benga port. Et on me parle au bas. Tu as bon on a un mot comme pédalo président vraiment confirmé parce que d'autres présentés. Là juste encadré par rapport à une poste au président Nangai que je salue a Freddy en passant à Pessaï. On explique comment. Ouais, merci. En fait, mon tournoi sur toi à Makanisi un jour. Ah, ça les locaux moko boya foutre là quelque part. Azala pe maman na kata ndako nde tomona ka minute bako totalanga aza responsable na kata foyer na ye na bana zobokola bango Irene de demo aza na mobali na ye na palais balifante voilà a gérer pe makambo c'est oui mais dans le monde artistique dans la présidence ya groupe naza une expérience wana Geti Bilomba lobi na ngai to ko tsa au poids to ko soutenir yo po Geti Bilomba ta grand prêtre mère azabena batimba pena donc na kata ba mboka wana masolo evanda quoi donc gambe temer na ndenge Geti Bilomba donc gambe temer na ndenge ya kilo quoi na ndenge pena donc moi vitesse ndenge to kansate non na ndenge bo kansate ko kansate ndenge na ndenge tom sun ndenge akanisa te non na sens que na ko ba ne na musater mango donc femme d'affaires. Voilà. Ok, voilà. C'est ça le terme que je voulais exploser. Donc voilà. Donc à tout n'ingabina ngameto ko tsa yo poa. Ngala bino je ne suis pas encore prêt. Donc sokoto mona bato basala ka makambo wana ezo simba te ba se préparer. Ko ngala na makaniso wana te. Donc bo précipiter ngate na sala lo mo loka na za briefi. Peut-être bato balanda kutunga ba olanda nga bazo mona nga na za na mbale sombo. Ozomona na umeli presque 18h30 ozomona donc na ebité ne na umeli fidélité wana siko na zakalongo pe na ba vie na nga ba Laurent Sokoko ba tedi tendai maboko banque mabenga ave na nga tedi zalaka pona l'arte na tuna ke santé neni santé via sola pe na petit na ito beta masoloka ya mbongo te mais so na zana ngo pete na leli fa ko tika ngate ba ya chuchu mandiki mapata wana tsiko na mingi te na zo invitation na zo ke ne juste pona ke ndo sexa mutambongo. Donc et pas au canal au baquet. Moi biloko tourne go mriebo longwa. Also non c'est Jojo Mandiki. Donc c'est-à-dire patron ya Jojo Mandiki mapata. Alobi na so bengisa yo pokaka oya ko sekisanga. Ozomona ngana kutana na batu mususu vandine pena boyo moko somo tali pena niveau do kabamongo. Aza gentil play batu ka ba Laurent Sokoko le pétrolier. Na yebi na ngate soki na yebi te na vie na ngai zamba za bon. Mais yango te et ça là qui influence ngana longo pour Laurent Sokoko ko bongisa vie na una seconde. Omta bongisa vie mu nzambe. Nzamba ko utiliser bongisa vie na. Tongo zomona ta. Ko pelo parler ko salo ba capitala niveau loko do tambona ngo c'est Laurent Sokoko. Donc tu vois, donc nazaka reconnaissant na bato yo surtout basala kanga bola muna bosa na kabola muna bango te. Na na vie moko azaka na ngola ça fait longtemps de sola raté. Nenga na lukaka e. Christian ABC. Na lukaka ye. Parce que tant on a kendaka tour à liboso brigade de sabata bengisa biso comme invité président phénomène sobe pomba leader nanga
tadokendaka via nasalanga bolamu nakobosana ngo te ti lelo nalukaka ye namona ye nazala nini mpo bolamu epolaka te donc vie eza ndenge wana siko nyonso tusu na bina tanga bena bato bakosoutenir nga baza na bango mais nande préparé te en fait naza prêt te conviction wana eza nanu te je ne sais pas nzambe moto ayi mabomami